Macha quoi d'ailleurs na premier on retourner ça y mais azala qui na ba qui ça no sel na ba pepsoda moko na ndo apoto ya daga bien ezaki ba fluor ba no ça na mo bien mais moi ni ben quoi ma aja comme ko poussana mais microbe moi immune se manifeste qui là qui n'est pas nous les immune mais ko lo immune il y a 2 semaines passées mais ko kufa ko et après ko lo immune on a évité n'est pas ba négligence ya HJ Kaka auto benga ngai samedi oyo yaki na 11h33 passé ngai ni tema na ko somenga ndinga somaka papa apa o stitina ngai ba nite yo tina ngai nite muyaka bwana oyo etali liwa ya mutu na Afrika au moment soki ka mutu akufi ba interprétation ekomaka toujours ebele mutu nyonso na vie aza na mokolo ya kokufa. Bonjour chers internautes de la clubboa.com. Les abino Inès Benechai. Le loto kiti na kata matonge sur l'avenue du stade pour la makambo etali mama Chako. Sangonae kitile kibiso lokola kake na matoi lobi. Akufa ki donc na hôpital HJ et sika pe balongola ki emino. Tozala ki wana sur terrain bo mona ki chaîne clubboa et kite ki sur terrain. Alors le loto za na résidence na ebisika zaki kovanda comme vous pouvez le constater bato bavandi matanga bato bazolela passe na mutema souci na yango peko kabola mawa na mama Chako na yango pe bolanda ba interview ya bande kona biso bazaki ko travailler na chaîne na ba groupe théâtral na e alors ba kopesa ba témoignage pourquoi pas na ba membre de famille na souci za makasi maweza makasi na yango tozo kende kolanda bande kona so ndenge bazolo bela biso kopesa pe témoignage na ba bonnes actions mama azalaki nango tokoti na kati tozo bande ko merci beaucoup papa souvenir ni noza nango ya mama Chako mama Chako na ebité le koni na ko bandela koloba wasi po mama Chako kokende na ye esali lokola kake na mitema na mitema bana Congo mobimba kotala mama wana zaki mama ya batu nyonso biso tokoli to bandi koyoka komba mama Chako tozana bana mike tango tokomi mikolo to sisi ba classe tozomona mama Chako na ba sans souci ate mama Chako aza mutu moko ngana vina ngana banda koyeba kake mama oyo na ebité sagesse oyo azaka nango euta wapi banda ko désirer ka mama oyo il faut na kutana na ye na kokutana na ndenge ni na vina ngabo eye ko salema ke mama Chako azaki partenaire na biso direct na chaîne na biso ya tokomi wapi ya ndeko Lézer azaki partenaire direct ya ndeko Lézer banda ko soutenir ye mikolo nyonso tozaki na mama Chako soki azo solo lawa ozo sentir que mama oyo azana sagesse pe bwanya soki ozo tambola na nzela boye ata ba artiste na ye soki balati mabazo te biso tolingi bongo te tolingi mwasi aya ba kopesa nzoto na ye kilo azaki mama moko ya esengo azaki ka kosekisaka kopesa bato esengo vraiment makambo kufi betoki ki akufa ki na HJ tozalaki wana lobi suite ya ndenge balongola ki emino liloba nini ozana ngo pe na makambo te na makambo wana oyo etali liwa ya mutu na Afrika au moment soki ka mutu akufi ba interprétation ekomaka toujours ebele mutu nyonso na vie azana mokolo ya kokufa mais façon ya kokufela mutu moko te ayebi yango ezana oyo ya kokufa kaka na accident ya mutu etutani akufi sur place mususu mutu kenyati ye ou bien akufi avion ezwi moto epeli akufi mususu ezaka ngunje swaki epesi malaria akufi ba raison ezangaka te soki mutu akufi na minute oyo ezaka mama Chako akufi soki akeko landela esali boye ekozala nango tango banda koopérer basali mo erreur akufi o tozomona ezake mo erreur wana memi mutu na liwa azali lisusu te aza grand artiste na biso comédien théâtral mais azali lisusu te na erreur o bandeko na biso basali ata moi petite erreur wana mais memi na liwa non tokoki ko kondima te pona erreur ya muke et même na liwa mutu amunene neti mama Chako mais eza situation moko irréversible oyo tokoki ko modifier te tokoki ko changer te mais et c'est salemi ya koyeba ezake na mboka oyo to perdre mutu amunene mama Chako esengeli tozala uni today to laye na ndenga kimia tango ba trouble bandi ekosala ke tango atambongo ebimi chef de l'état ye babi ba artiste basangani mo bato ba yeba ye bazana poto batindi mbongo
désordre ebima po matanga na yebeba wana eloko wa bien te mama chaque aza mutu azo mériter honneur hommage moko ya kimia soki biso nyonso toza eloko moko ba chaîne à télévision ba chaîne à YouTube il faut tolela mama chaque na honneur pe na respect. Merci beaucoup. Ngasa melala bwana mi alibina ngalelo yoko obi oya nanga lobaka nena landaka nena zabo ya alibina lelo soma bwana mtede tokota Dario Mama Shako emoko abilelo tokota Dario ngabi aya pono lubeni ngabu lelo tokota Dario ka tokoti esili tobini lelo na olamba esili ya nembala moko nzambe na ngai mwana lobeza te oyende bandi na ye ndako moko nayebi ye ninga silikaka ninga tombokaka nayebi ye nzambe na ngai mwana lobeza te na okoka te po ye ninga aza wana ye aza likonzi na biso abokoli bana na biso abokoli ebele nzambe na ngai nzambe po ani osali biso boye likonzi na biso nzambe na ngai Seigneur okeli biso mawa te tosambelaka nzambe po ani osali biso bongo nzambe na ngai mwana lobeza te souvenir nini oza nango ya mama Shako oyo emarka yo ti lelo? Souvenir naza nango avako alobi na ngai yo ifo kota théâtre ngabi ngala kota théâtre na okoka te abi yo ata oza soni okota ngabi na okoka te ya abi yo kokoka na groupe na nga ifo koka ngabi te na okoka te ayebisi ngabi okokoka tosala groupe moko boye nga na ye asala nga lokola po ayebi ke nga aza moto asoni nakokaka na ngai te ayebisi ngabi yo ozala lokola boy nasala ata so otuni tournage na ye oyo penda ya mama Shako baoyebisa yo ke nakotaki na mama boye ya na biso misusu akufi. Est-ce que liboso azalaki obela mino? Problème na minu na yebaki te tovandi na ye nayebi na ngai te na comprendre te mpo na ye mpo na minu nayebi te tovandi na ye na ngonga moko boye na obela minu auti olongola ngabi ya ye mpo ani osali boye minu wana fale yo koli fale oyebisa biso yo lobi te fale oyebisa bayaya oyo baza na yo mpo ani olobi te fale oloba na lobi na ye aseki ngabi yaya yo ozalaka boye toseki tobandi koseka mwa alobela nga eza te akataki na ye mwandeni kamba alobaki akati dimanche tokoti na eglize abilelo tokoti eglize ya Dario nga alandaka ye so alobi lelo okobima te nalobi na bima na ngai ngonga moko boye tovandi na ye na dimanche ayebisi nga alobi na ngai lelo okota eglize na bino wana te nga nalandika yo oza mokonzi tobandi oseka tokoti tobimi ntango tobimi asali wenzi esili na pokwa nango asali alambi esili na dimanche na pokwa boye oyo naoka pasi ngabi yati kokosa oyo wana ozoloba ezokosa eza nini nakoma olobela ye pasi na mino naoka mino ye abi awa ngana ye tovanda ye ngana ye farafara tozalika biso mbani ololaki na mobali na ye soki azalaki ka ezalaki ka asololaki na mobali na ye mpo alobaki na biso te ni na ata na ndako nde tovandaki alobaki na mutu te. Balongoli au total combien de mines? 3000. Na mbala moko to muke na mbala moko toyebi ndenge alobaki wana aye koloba oye mili ndenge baza wana balobe ngabi aya po ani osali boye nakoma otombokela ye ngabi eloko ni osali basala bongo te
obenga bayera biso te muso mama ni obenga maya te olobi te obadi na tomboke akoma oseka ye asekani kaka yabi okoza baleki na nga mwana aloba eza te mwa aloba eza te mwa aseki na ye kaka elekani ka bongo tata osolola babengi ye o te appel na telefone babengi na makambo mosusu abie mimi mwana aloba no eza te naseki na nga kaka fandika bongo. Merci beaucoup maman. Ozota mingi te tomoni pasi eza na motema oso olembi toyebi te soki depuis ntongo olie te totiki yo nanu mwa ngonga obongama olia mpe merci na ndenge opesi so batémoignage oyo ya mama Shako. Nga na ye tofandaka ndako moko tobimaka ndako moko naninga akendaki hôpitali na pokwa naninga lendi na butu naninga akendaki hôpitali benga paster jour wana nga azalaki mal à l'aise kende zonga ye benga paster na bengi nazali boye kaka ye moto alakisa biso kosambela eza ye ayebaki nayebaki na nga kosambela te moto alakisi nga kosambela eza ya na ngai ayebisela mi nakomi bwanami alobi esa eloko te ekota abesa eglise yaya kobosana te ndokana lobi na moya na ngai. Merci beaucoup maman, merci. Bonjour. Message ni noza nango akopesa bandeko na biso bazolela mama Shako partout na yo moko. Tous en la même morale, maman Belé, nabi qui vous a affecté, n'a Jacqueline de Soleil, non, au lieu de me sonner au son avant monter. Mutuka maman Belé donc azap na affecté ma casse, yali wa o. Je l'ai appelé na bodio mam, yaya zole la, tisiko azole la. Ta so monde na kocha wa seconde azole le pesa na su biente bipendo. Ozoma base bazole la. Tout la bon moko to la chaque ensemble. C'est donc na ordre de disperser to le mabe, on a aussi un IGF. Aya a contrôlement matanga oyo. Siko na makambo etali témoignage ya maman Shako, ko pesa biso témoignage. Mais sur la bani ba témoignage to salanga na maman awa. Nini aussi là, bref kaga. Auto benga ngai samedi oyo, yaki na 11h33. Parce que ngai unité mais non somenga nga somaka. Papa apa tina nga ba unité yo, tina nga unité muyaka, tina nga unité. Aya jaki zo benga na sommation. On s'est arrêté là na tinela unité na numéro ya RTL. Et puis c'est un peu ça quoi. Animation comment animation vous tenez pas animation il faut la sombrer Castel na nini mais digna mela. Elle était comme ça, paix à son âme. Mais là vous êtes belé. Merci beaucoup. De rien maman. Bonjour papa Bokungu. Bonjour maman. Papa yo za moko ya ba leader ya groupe Académie de Stars International de Mama Shako, Jackie Shako. Malobani noza na ngonde mama tiki bino. Eloka na loba o mama Soleil na suka, po pièce ya suka. Mama jouer na ye. Atiki ba pièce na katikati mais pièce o ya che fait eza pièce o eza ya Académie de Stars International o eza ye moko ya Mama Shako diala. Eza pe histoire na nga o eza ingratitude. Ingratitude mama pa sele biso ke ingratitude. Atiki biso bongo. Atiki biso bongo sakalaka. So liwa soki liwa ezaki epesaka bato ba message ya koloba mais maman loba nanga c'était lundi avant tout ça na tournage. Maman ebisanga alobi film asuka yango na sala. Film asuka yango na sala zala mutema munene yeba kozala yo. Zala mobali, zala makasi. Oza mwana nga na considérera yo zala makasi mais scénario nga mona oya na koma scénario. Nga bi maman, yo commencé à santé bien, maman, le binga mon oya. Bon, en passant de santé qui bien té, azako Belami nous ça fait combien de temps? Lundi oyo et comme qui est grave pas que ticket na HT et ça qui troisième semaine à maman. Bana ba ngolé ligne. Troisième semaine et ça qui lundi. Azala qui ka bien. Maman a comme qui moi bien. Mais tout ça qui surpris lundi fait tout ça évaluation pièce. Maman y était, bah ici maman ça grave. Grave en comment mais bah singa ça calme mais ko yebisa bactère msouté yebisa pe bactère té tito silisi ma be akei mama be o aza conseiller na ye aza susu mama moko na kasi na biso ya mouvement te utane groupe sans souci
biso sama mama Chako na mama Bea na Jomas to groupe sans souci to ya ndo mona solisa ye mama posa la kananga mama Bea ke kuna ba 21 na bengi mama Bea lobi te moyena kota kuna ezate mais siko mama de ça va wana HG mama siko moi ça va mais néo comme lobby mardi na un message wana pa batu mususu oh mama Chako kufinga botika baje wana lipasa na te mama Chako kufina na malade alino mama na monongo réel pour maman malade musabilité malade alino lino balongoli combien de balongoli 3 lino eloko o elekelanga na tuna mbala moko na tuni mama balongoli 3 lino pourquoi mama lobi pesanga ta to sola mama no lo batachanga kasi pesanga ta to sola wana premier jour balongoli lino navanditi ba 17h mama ndayo yebisanga pourquoi ozalaka na souci na nga koleka yo moko mama naza na souci to nini lelo ponga nazala bokungo mama futela nga ndaku mama sombela nga elamba na yebite leader wa boso na ozile wapi na sabo kungu nazaki na groupe sans souci nazaki na kalunga na travailler na président pour des chasses mais mama Chako na yebite mama za mama ya ba mama eno yebisa biso mwana nyonso za mwana nga mama kipeshe nga sote même obimi lelo so bengsi mama ya ojouer siko ya grande surprise kake na matoi mama lobi na fêter 49 ya carrière ba comédie ba roya ebele 49 ya carrière ba comédie ba ebele comédie yango 49 ans yango yo o mama kapati na motema to ki sangango lokola kake na matoi siko makambo etali bato ya HG bozo reprocher bango nini bon ebandi lelo te ebanda lobi bozo poser biso ba question surtout biso bana ya mama biso nde to kufeli académie de ça nde kufeli et naza lelo na approcher bango te naza scientifique te bango nde ba scientifique bayebi oyo basali bayebi na âge ya mutu so mutu akomi na âge oyo tokosala ndenge nini mpo na ye so mutu abeli linu na âge oyo tokolongola ngo to tokolongola ngo te ye moko mutu asalaki yango ayebi oyo asali ye moko ayebi asali mabe to asali malamu mpo lelo emema mama na liwa boye nga na perde ya makasi mais na leli mingi omone naza boye na leli mingi merci Henri tomoni oye matanga mama Chako maloba no ezali na liwa oyo esali biso nyonso pasi d'abord paix à son âme et tozi perte moko irremplaçable donc perte moko vraiment grave kozanga mutu munene lokwa mama Chako parce que bango baza banzela avant que biso to leka esengaki bango nde bazala donc toza vraiment na perte. Alors témoignage inoza na ya mama Chako na ndenge bo travail na ebo zala kana ye bon na joie na ye moi ba film pe ebele et nazala na ye so amoni Liberté bonjour maman journaliste papa Liberté tout monde que na coupe papa sans souci bo travail na ye na mama Chako alors tomoni oyo ko kabola na famille oyo pe ko rendre visite. Alors, problème na yo, ezani na liwa oyo et touché biso depuis akufaki. Merci, très belle question. Problème est ko préoccupé nga d'abord, ezali estomac oyo mama Chako apesi ngai. Chako OK ko pema. Mais mitema oyo zokisi. Motema oyo yo ke ko si c'est su aimer pour notre estomac moko comme nga ulcère. Na ebité mon grania ko sonenga yango. Parce que na kompe na confiance en minganga lisusu te oyo kufi na mboka minganga ya solo opesinga pasi Chako azali être cher na ngai nazo tika koloba yango te grande sœur na ngai nto aboko maki na ndako ya Chako abokolaki ye biso za ba Congo toza bantano mais Chako aza mutetela aza kasayeni mazwi grande sœur na ngai atina ndako lokola mwana ye kolia makambo nyonso mai ko grande sœur nanga futa te atisuki kaka bongo te alakisi apprendre sous théâtre grande sœur nanga ntolo azali artiste munene akomosa ba film même ya nzonzing à partir ya mama Chako oyo Chako aza lokola mangole na ngai aza lokola etini ya nzoto na ngai lelo ngai nakomi handicapé ata bato komona boye na ko na mibale maboko mibale mais moral na ngai ezui problème
na komi handicapé mental pour un souci à chaque. Donc ils ont pas mingi. Vous savez, quand la mort frappe un être aimé, c'est choquant, c'est traumatise. Mais quand on nous fait, c'est la volonté de Jéhovah, mon Dieu. Nzamba zaloku mama nangai. Ya le bezate alors papa nangai na makambo etelili nous avons bela lino depuis kala. Macha kwa dai na pomi on rotungisa ye mais azalaki na ba kisa no sela na ba pepsoda moko ya ndo apoto ezaka bien, ezaki ba fluor, ba ndo sala na mwe bien. Mais moi ni kwa ma acha comme ko pusana mes microbes ont immune se manifestaki là qui n'est pas dans les immune mais quand on a immune il y a 2 semaines passées. 2 semaines passées, mais au coup et après, on a immune. On a évité négligence à HJ, on a évité négligence aux acquis. Pas ça, tout le bel cambo HJ, besoin reprocher parce qu'on a mis sur HJ. Vraiment, dans un reproche au salaire parce que dans un hôpital na maman té. Maman c'est un mois qu'on a été salle 2 semaines qui n'est qu'à kuna, situation est empirée à Koufine. Mais selon Radio Trottoir, qui a zalaki négligé, il y en a aussi un abino presse. Beaucoup de gens qui gardent malade naïe, on a mieux placé à expliquer façon il y a négligence sango. Parce que au niveau il y a hôpital HJ. On a un niveau hôpital HJ. Mutua qui garde malade naïe à expliquer biso bien négligence sango qui dû à quoi les gens qui pour nanini. Est-ce que quand c'est la biso mon colo les artistes moi quelques bâtisses mon comme vivant au tournant naïe. Chaque on a tourné un film moko ya Nzonzing nazalaki avocat mobile naye mobile nazalaki Alain akufaka nazalaki avocat mobile naye famille mobile nazalaki ba papa makaya ba noko mobile naye ngabo to la chaque biloko nyonso na jouer qu'on nazalaki avocat naye ndena yaka pa ya chaque benga papa tala testament yango yo ngala mobile nanga to sala civil to sala religieux ngabi oh mais aux dans les bons loko aux avez to funda bango parce que do sala communauté de bien. Donc le temps aussi comme tel bien mobile on bala kufi biloko za yo na mobile na yo donc office mutika na ngona yo na bana yo chaque fois c'est peleng makasi alors tant makaya yaki po a récupérer ba veste pardon mituka chaque fois tomoka makaya po chaque fois azaki malamu na boye mais na scène azalaki démon na scène on doit demolition donc nzambe expression nzambe créativité azali donc il était fort tellement fort na makambona donc jouer na façon moko a bengana makaya tomboka mbali bosuna mona mama non azalaki actrice moko sangate a longoli di baya tika na soutien abina longa bilamba ngana votaka avocat na kangi to na kangi makaya na simenango o tato yo seke yo muto okomi ko mana mwasi yo ndeni ya longa soli bosuna seke bozala kaka chaque tomboki après chaque fois vous avez raison on est au tribunal donc c'est à part de ça groupe centre ça les belin mais wande do salaka pièce soigner nzonzinga na ye to joie ka principal ngana ye le banu ezanini pour la famille pour la bande quoi théâtre ya groupe na ye batunyoso message no kopesa na bango pour boler la maman chako message na opesa ka ke tous de la serein tous de la bamoko oya kufi azali icône donc cinéma congolais est en deuil azam to des autres états responsables azam to même ba konzamboka bande considérer tous ala na ba divergence té to landa proposition ya NTPC ndenge azwi chasse makambo ya obsèque ya mama chako tozana kimia na sengi na famille kimia zala botika makambo bandoga ya famille au hôpital au boyeboy to na biloko ante le 20 tirer faut le boire to ke na achi to buki yango to sali mais muto kozonga lisusu te tozana kimia na boyokani eza place oyo ya réflexion eza place oyo to lakisa bilamba na bisote eza place oyo lakisa mituka na bisote eza place oyo toya kubunda mibali te to kubunda basi te parce que elle était aussi comme nous et lambo za nango shako za maswa leka kuna bilamba mais le shako a siki bilamba na bilamba okene lamba mususu wa uta na wenze ya sika donc tous za na réflexion te ba ke oyo zuma mama na biso ko uza pengai ko uza pe mutu mususu to bongisaka mingi na bon moy parce que lobi na soto yebiten chako azwa invitation liwate na papier c'est chako kufa mukolo boyen et ye brisque les spirituel yango biso o tozana bon moyi to vanda malamu tozana bolingo vile bandeko to lingaka mi ko zana ba mi ke ba ennemi parce que to bongisa nzela na biso lobi to yebite. Merci beaucoup papa Liberté na malobo ebisi biso yando tondio matondi togoza kisate koyaka chaque jour awa pona matanga kota évolution. Merci beaucoup. Merci.